à sali wana ça boso banga na zo tuna bino ba maman na respecter bino malamu est-ce que maman ana sa bota oh il faut total la malamu po azoyeba te eloko nini azoluka parce que mutali boso il faut batia bic rouge za ministre ya finance na ça ne bato FCC balongwa oui nana posa bango ta tozala posa ne bato FCC balongwa parce que bango basa bandoki ya RDC. L'amour existe encore dans ce pays. L'amour joue les gens de Kabila et les gens de FCC. Comment ça? Aujourd'hui, si vous regardez dans les Facebook partout, l'amour a la même position que de FCC. Mais même Moukeba, Moukeba, il n'est pas un politicien. Oh. C'est un journaliste. Oh. Oui. Il est politicien dans quel parti politique? Il est membre de quel parti politique? Moi, je suis membre de l'Union pour la Nation congolaise, parti chez Africain Cameroun. Moukeba et ensemble n'est pas un parti politique. Kabound Azali incompétent. Alors qu'on diriger il dépasse. Il dépasse 5 grands partis politiques. 520 gigas. Comment il va bien Zakari n'a pas le poste. Il est partout. Donc journaliste, musicien, politicien, on ne comprend pas ce que c'est. Je suis Sababound que au moins on a 500 députés wana. Donc j'allais voir que les militaires ils se préparer. Tout roto ko kanenda ko fanda wana toyena banzungu na bilamba na bilo to kolala wana timu ta kokota te soki to moni okoti to bengani yo oye to benga soki okoti to kangi yo to beti yo. Correcteur News TV awande correction yaba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Crachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Ma solo ya mboka bandeko balandi ezali vraiment bombardé, ça fait débat, ça fait polémique. Pourquoi? Moi la mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo adresse naé devant diaspora kuna na Londres alobaki banya mulenge bazali ba Rwandais bazali bandeko na biso ba Congolais parce que baba ina solo Congolais. Et puis moi la mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki lisusu soki esali ke crise ezali de persister à dissoudre Assemblée nationale la boyende place c'est sali polémique tout le monde bongo la présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda a salaki annonce lors il y a échange de vœux devant presse à Ekolobaki Mboka ce qui est sengeli à dissoudre le parlement et kozala bongo akobuka bongo mobeko likondi ya constitution la boyende de part et d'autre polémique au lobby na boyende maître avocat Basile Poyo oyo to ndi pona bino mokola lelo to kosola na ye oyo pe azali moko na kati ya cash. Maître Basile Poyo monté maman Rachid. Est-ce que santé zali malamu? Santé ça nango malamu. Il y a les bossons aux ali membres, il y a l'UNC et puis cash. État de santé. État de santé na biso ya INC cash et ça nango malamu. Les amalamu. Les amalamu. Koko sezate. Koko sezate. Merci beaucoup Maître Basile. Si tu veux que na cadre que aux ali mwana mboka, aux ali peuple congolais. Est-ce que tu veux qu'on Lelo Oyo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobby que ceux qui crisent pour assister va dissoudre l'Assemblée nationale. Mais ça les polémiques. Alors, est-ce que place Mokonzi Mboka a lobby la qui ils ont qui approprié et puis moi Mboka la présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda pardon a répliqué. Est-ce que pour ça la réplique de qui va tomber sous le lobby n'angambo ils allaient impolitesse va tomber sous le lobby à l'égal avec sa Mokonzi Mboka yende. Et puis, par lobby, crise et à merci parce que au CPL les sous au siège na biso à enseignement. Je remercie mon Konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maïman chazo ça la pour na mboka et puis et ça peut biso peut depuis to botama ti les autres kali comme on a été président oyo azali à tout moment ko communier na peuple. Na soke salama na biso mbala na biso liboso komondango longonya na mokonza mboka et vous avez notre soutien et le soutien de l'INC et de tous les peuples congolais vous allez soutenir mokonza mboka otuni mutuna lobby est-ce que ezalaki approprié place yo ya lobaki maloba nyonso ya lobby to ça ko songi s'appelle mutuna na mutuna
est-ce que ça na mibeko moko ya mboka na biso oyo ezali kosenga président de la République soki alingi aloba à la place Songolo na yebi kaka que soki président aloba na la mbala moko il faut à la liboso ya député na ba sénateur baza na kata congrès nde ya koloba mais andeo ya wana mibeko epekisi mokonzi ya mboka te aloba bazalaki na ba congolais na Londres batunaki ye mituna apesaki miyano. Mais lelo yo communication ya président Nabiso de la République où il y a un soutien total, il y a peuple congolais, soutien total, il y a président, il y a Union pour la nation congolaise, il y a Vital Kamerhe, et ça c'est la polémique. Mais tokoya bisana bana mboka banso bala Nabiso malamu. Président de la République azana camarade et puis maloba ya mokonzi mboka bako ko salela ngo pe débattre na sens oyo bandeko na biso ya FCC bazali ko kanisane te ke bazana pouvoir awa nde sika biso to koyebisa bandeko bala na biso malamu FCC za na pouvoir te cache motezo diriger INC IDPS batika ko se tromper époque Kabila pouvoir na SSC là et puis esilipe Mabund tozali koyebisa ye oyo komi mbalami balé ya ye ko sala buzoba oyo asali wana eza buzoba nga nazotunda bino ba mama na respectaka bino malamu est-ce que maman wana asa bota il faut totala wana malamu po azoyeba te eloko nini azoluka parce que soki aza na bana te ayebaki no bana bazali ebele na mboka baza na posa ya kimia baza na posa mpe ya korespecte mokonzi ya mboka maloba na ye oyo alobaki baza posa respecter mokonzi ya mboka maître Badiko mais na maloba mokonzi ya mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na discours na état de la nation akumisaki mwana mboka ezali mabunda makasi mais toyebisa bino ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na problème na motu te motu nyonso soki azosala mosala malamu akokumisa mpe soki osali mosala mabe tokokumisa mpe te yango tokosanctionne yo tokoloba boyo discours ya président de la République na Londres employé qui va monter na conditionnel mais lelo oyo ezokamwisa biso Mabund soki asala université soki akenda wapi asagite asali sorti na ye moko eza raté aya korépliquer est-ce que yazali capable ya korépliquer la discours ya président ou to akota asala commentaire na ndenge ya mabe par rapport à maloba ya mokonzi ya mboka mwana mboka maître Badiko na mona soki na ndio malamu o manuel lobike ezande likambo ya français ezali likambo ya français le président a utilisé les conditionnels si vous me poussez à dissoudre l'Assemblée nationale je dois le faire soki botindi nga na sala yango nakosala nazali na bic rouge mpona kosanctionner bato nyonso oyo bakosala mabe mais ba oyo pe bakotinda nga na sala mabe soki batindi nga na sala mabe ou bien soki batindi mabe ezomonana soki batindi nga na sala wana ya kodissoudre l'Assemblée na kosala yango parce que conformément ya article 148 ya constitution ezopesa mokonzi ya mboka mpifo ya kodissoudre Assemblée nationale wana nde yoka nga nazali juriste soki tozali ko déjà citer ba article tokendeke nango tina suka c'est là oyoka ba matière article 148 epesi na président de la République mpifo ya kodissoudre Assemblée nationale bato il faut bayeba ke biso toza na régime semi-présidentiel toza na régime parlementaire te na régime semi-présidentiel le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale dans le régime parlementaire c'est le premier ministre. Mais awa na 4 articles là balobi nini le président tozali sikoyo wana nde il faut on nuancer tozali na tozali na deux phases si le plan de fond na si le plan de forme na 4 plans ya forme bayebisi biso balobi président va dissoudre Assemblée nationale il faut akokisana une année yango tozoyebisa bino ke non tokokisi une année de deux mokonzi ya mboka avant à dissoudre l'Assemblée nationale il faut à consulter premier ministre à consulter président de l'Assemblée nationale à consulter président du Sénat soki pe totali malamu maître Badiko soki totali pena malamu mokonzi ya mboka pakende Londres pakeloba nyonso ya lobi wana article oyo otangi so pe totala yango malamu ekokende mpenza ekokende mpena molongo moko mokonzi ya mboka pakende Londres akutanaki na président ya Sénat akutani na présidente ya Assemblée nationale
écoutez n'engina premier ministre est-ce que ezali te que yemo ko amoni que ndenge basolola ki esali que amoni que en tout cas crise yali nde yaki koloba maloba wana mokonza mboka lobi soki ba pousser ngai na dissoudre yango na ko dissoudre yango pona na pouvoir yango na pesi yo si le plan ya forme a kosolola la bango atuni bango ba avis na bango par rapport ya décision ya lingazo et puis tango akozwa décision wana muta kosala te wana sepe eza élément oyo il faut bato bayeba ke soki na bengisi yo na sololi na yo na consulter yo opesi avis na yo okei na yami mosusu apesi avis na yo okei tango na kozwa décision ya kodissoudre so kodissoudre te muta kosala te wana il faut bato balanda yango malamu po batala ke non FCC ntango azalaka na pouvoir asalaka constitution oyo mpo ebatela bango bapesa président de la république mpifo ebele bapesa ye pouvoir ebele na minute oyo baza kose retrouve babi tosalaka erreur sikoyo bato oyo baza vraiment réellement na pouvoir yango ozomona bagitation wana à tout moment ils sont en train de s'agiter baza bandoki balingi mboka na biso te tozoloba yango ya solo moto ya liboso Janine Mabondi toza kokende a consulter bango bakei na article 22 ya règlement d'ordre intérieur ya Sénat ezali kosenga mokonzi ya mboka avant de dissoudre Assemblée nationale a consulter nani président ya Sénat apesa avis na soit par écrit soit verbalement yango mokonzi ya mboka oyo kosala yango azali wana ezali procédure si le plan ya fond mokonzi ya mboka avant de dissoudre Assemblée nationale il faut crise ezala entre gouvernement na parlement mais nani aza kodéterminer crise wana eza question biso tozolinga toyebisa bango c'est le président de la république ye moko nda kodéterminer crise il y en a ou il y en a pas mwana mboka en tout cas nga nasimi makasi sur le plan fond na kati ya fond est-ce que nga na yo tabana tokolanda bato bakolanda biso crise yali to ezali te mais nayebisi bino boyo c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui va déterminer s'il y en a ou il n'y en a pas. Parce que c'est la Constitution qui lui donne le pouvoir de les dissoudre. Il peut les dissoudre, et puis il peut dissoudre ça par rapport à l'élément de la PSAO. Donc, si une année, à sa capacité à consulter bango, il a la capacité à déterminer ce qui crée, ce qui est allé, ce qui est allé, parce qu'il est le garant de bon fonctionnement de la institution. Moi la mboka mettre basi pour s'il te plaît mokonza mboka batunye balobi est-ce que ils ont bateau bakangi mokolo de noyo alobaki nanu te muto moko na te emeliete mais j'ai quand même dit mais na yebisi bino boyo le président a encore asana motema malamu c'est un bon monsieur so okutani na yo sepeli asana posa te akosalela bato mabe ndenge bato FCC basala mabe na Congo justifiant le président de la République sans aucun respect à son égard. 6. Lors de l'inauguration d'une station de la Régie des eaux, tout le ministre était appelé à Kingakati pendant que le président de la République avait besoin d'eux. 7. La liste n'est pas exhaustive. Vu ce qui précède, la crise existe entre le président de la République et le gouvernement et l'Assemblée nationale. Nalandio malamu nakoyebisa yo yango tokendaki na plan ya fond balobi crise il faut ezala eumela vous comprendre biso tozali batu oui biso tozali batu oyo tolandelaka mibeko toyebisi bino ke non inane esi ekoki si le plan ya forme de deux ya koconsulte batu wana outaki koloba oyo mokonzi ya mboka akonsultaki bango et puis tokei na fond oui tokei na fond crise il faut et persister oyoki mokonzi ya mboka alobi naza na pouvoir mais gouvernement na ngai ezaka na 4 mois so comprendre gouvernement na biso ezaka na 4 mois soki crise wana baélément nyonso boza kosoulever oyo ndeko na ngai asali baanalyse soki eumeli le président doit dissoudre il a le pouvoir de le faire. Moi mboka le président lobi azali bic rouge soki esengeli bic rouge ba noter ba kotia likolo nani Moutali Bosso, il faut battre bic rouge et ministre ya finance. Parce que Bousso Banaye a sala, a voulu que RDC communda kunaye, aya na bureau aya te, a décidé te, a bossa na kino, ana sima mutu na mutu wana, mutu nda nomaki na mutu anomaki wana, mutu patinda ki wana,
nde alobaki basala parce que asengaki batia bato soki toboyi mpe tokoboya parce que toza na pouvoir ya kosala yango na kosoulever elema moko capital ke biso toza na peuple omoni majorité populaire eza epa na biso na korappele bato histoire ke no na Égypte président égyptien à l'époque abulaki ke no ye akomi likolo akoki kotambola mapata akosala makambo nyonso ye moko moto akosala eloko moko te mais peuple edecidaki na place d'arir bakenda kofanda na babetaka 2 mois soki 1 mois libanda président akimaka yango tozoyebisa babundi ke omoni ndako wana ya 500 député wana tozali koyebisa yeke bamilitaire INC baza kose prépare turo tokokende nde kofanda wana toye na banzungu na bilamba na biloko tokolala wana ti moto akokota te soki tomoni okoti tobengani yo oye tobenga soki okoti tokangi yo tobeti yo nous sommes au pouvoir quand même Mabundi a se trompé pour que Kabila ça na pouvoir te et puis FCC ça na pouvoir te toza clair tozo lo bato chema ina mnogote FCC ça na pouvoir te pouvoir ça ya cash yango tozo ebisa bato FCC patika ko s'agiter ba observer ndenge ni tozo changer makambo bango basali 18 ans bato FCC batika ko ba observer batika ko s'agiter est-ce que la nuit maloba ya mwana mboka secrétaire permanent PPRD mwana mboka Chadar n'est pas un modèle pour les Congolais. C'est la raison pour laquelle il a postulé et à ça qui élite. Le peuple ne veut pas de Chadar. Ce que Chadar a terminé en cela, Bissona Enga n'a pas fait belé pour les Chadar. Alors, c'est que moi, la mort a eu un problème. Mais Arabie au Canada, Bisabino, on va dire que tu vas ko 500 makambo. Est-ce que na époque à Kabila, parce que on a pas ministre en fonction de la Kacho. Mais na époque à Kashi, ba ministre en fonction de la Kacho. Baza ko s'agiter ba yebi. Le président avait monté ma malam ya Olbador to finir dans le passé. Les actes bango bazo ça les autres tinda biso to finir na passé. Juste olanda mutu moko na babe obasalaka ba ko répondre parce qu'il n'y a pas un péché qui reste impuni sur cette terre. Ndenge zawana bango basali busoba. Makambo yuma yibi mbongo. Justice n'est pas là de là, il va pas s'agiter pourquoi. Ce qui est innocent, c'est la justice qui va dire que non voilà, yuma est innocent, mais pas ça s'agiter pour lui. Je sais que s'il est coupable, il sera arrêté pour partir dans la cachot. Mouto par Olinga Chamakelele, là, ce qu'on a des éléments, va brandir des éléments à la justice. Ce n'est pas nous. Nous, ce n'est pas la justice. La justice élève une nation, tu es dans l'état de droit. Donc, il fait que nous disons, bateau FCC, nous avons Sabino, Botika pour se tromper, adresse ou époque. Vous n'êtes plus au pouvoir. Pouvoir est dans beaucoup à cash. Botika président, il y a Bisso. Na directeur de cabinet na Vital Kamere passe la musala botala bango baza ba maître école bino boza élève botala ndenge nini biso tozali kotinda mboka maître Basile pour la sortie de crise ko pesa ici ni ngai na sapo tuna posa na pesa ici à sortie de crise na na posa ne bato FCC balongwa oui na posa na bango ta toza na posa ne bato FCC balongwa parce que bango baza ba ndoki ya RDC tous en méchant makasi muta liboso biso to ko s'en charger na esa Janine Mabundi mais maître Basile le batel le qui dissolution à l'Assemblée nationale islamique et ça mboka si mais c'est banal baso ko mboka so sima vaut mieux mboka so sima pour yo kana bisayo on moni na Sénégal Abdoulaye Diouf tango a monique a commis na suka mandat na 2001 a commis na suka mandat na alinga kende a préparé ba tout a sali ba élection a su majorité et Abdoulaye Wade d'ailleurs tant qu'on continue à pouvoir à la majorité parlementaire bakomi ko calé bakomi alors non bon il faut la dissoudre lango pour avancer malam tant qu'on kisa ki ba remplir ba critère à dissoudre le parlement ba organiser ba élection anticipée mboka kendaki liboso démocratie ngwana ekole kuna na Sénégal biso peut être capable de lancer lango na France ba sala lango mais biso to ko zonga sima pour nini solution za ndenge non bato FCC baza bandoki ya mboka na biso tozali kosenga na bango babima soit soki baza na posa babatama nde baye kobatama na nsima na biso babatama me batika kotya biso bakale po biso nde tokotya bango kale oyo tokotya bango bakokima solution ya mambo ya Assemblée nationale ondike ngambo ya lamuka esimbi te ngambo la muka na ndeni est-ce que la muka existe encore dans ce pays la muka joue les gens de Kabila et les gens de FCC comment ça aujourd'hui si vous regardez dans les Facebook partout la muka a la même position que de FCC mais pourtant la muka est contre le peuple congolais l'élection est qui triqué tout ça et tout mais est-ce que l'élection je n'arrive pas à comprendre les juristes de la muka
nous sommes dans un pays, les institutions compétentes et habilitées à déclarer Moutoueli, Séni à lobby Félix Ndakakeli. Vous avez accepté d'amener un dossier au tribunal, dans la cour. La cour a déclaré Félix Eli. Mais les juristes doivent se taire pour chercher comme sous là. Sinon, on est pour les juristes de la Mouka parce qu'ils tiennent des propos qui ne tiennent pas debout. On se comprendre. Bango et les individus simple biso ok de fandi constitution lobby telle institution habilitée à Osalango. Nous avons accepté. Pire encore, vous êtes allé déposer votre plainte dans la cour. Le droit n'est pas la mathématique ou le droit n'est pas un mécanisme la mouga et parce que c'est matière civile preuve na ngo ba déposer kango beauté ba tikakango la grave. Le droit aussi c'est la procédure. Lorsque la procédure est biaisée, tout recommence à zéro. Dans les zéros là, il y a un délai. Soit le délai est écoulé. Si le besoin n'est pas préparé 2023, on n'a pas besoin de vous. Parce qu'on est incapable de porte-parole. Qui le bloque? Il en est déjà à Mogunzamboka, le président Félix Antoine Tshisekedi. Une année, bateau va bénéficier à une année et ça bateau la mouka. Oh. Oui. Nandi. Il y a besoin dans la mouka dans la prison. Il y a besoin d'un meeting à la mouka basi va sala place telle va boyer sala. Mais moi Mukeba ezala Mukeba il n'est pas politicien. C'est un journaliste. Oui. Il est politicien dans quel parti politique? Il est membre de quel parti politique? Moi, je suis membre de l'Union pour la Nation congolaise, parti chez Africaine Cameroun. Mukeba et ensemble n'est pas un parti politique. Oui, quand on a un ministère. La Mouka n'est pas un parti politique. Oui. Marc Mukeba c'est un journaliste, c'est un accidenté, accueilli, a postulé. Il n'a pas la carte. Il n'a pas la carte. Moi, je maître Bazipoyo, au lobby que il est né à Mokunzamboka, la Moukandi a bénéficié. Parce que les lots, prisonniers politiques à Sate, les lots, au Bagnon, sont pas le président de la République qui va poursuivre. Nous allons libre de la démocratie. Les lots, cachot à Morote et à Ner et Salara, pas cachot parallèle au Kanga. Les lots, gratuité, dans 4 familles, nous allons avoir et ça, grâce à Nabiso, il y a cash. Et puis, tout le Nabiso à l'aise. Mbok Nabiso et Fungoli déjà par relation aux Israéliens au Kangama, Libanda Mbok. Les lorsque les Congolais vivent Libanda, ils ont en considération parce que changement au Banda au local. Et puis, agressivité par rapport à droit de l'homme, tout le monde dans la Libosona a tout ici échangé, pourcentage est bien. Et bon, la paix, il y a une année Nabiso parce que. Parce que le président a nommé la salle Malam, la Benipé, la rebelle Nyonso Basili, et puis Kimia est à la Moka, ils allaient avancer, mais ils appellent à Mingo parce que le mandat de 5 ans, dans une année de se réaliser déjà ébélé, ils ont continué dans le salon. Mais il y a une boîte, il y a une boîte, cash. Bilinga yanga beaucoup na bazotirer FC quoi UDPS azotirer vers Vital tokosenga na Jean-Marc Kabund comme andimi ko sepela ko sala droit ça na G1 ngana sina sile ça na G1 ngana uta ko sile ça il y a déjà 4 ans déjà na uta déjà aussi ça na ko ipe ko pesa iba ba ko msusu droit parce que c'est pas ko sala droit Jean-Marc Kabund azali incompétent ako diriger IDPS. Il n'est pas 5 grands partis politiques. 520 gigas. Au moins, bah confrère dans la local là, bah Jacques Chabani, c'est un confrère, c'est un avocat, un monsieur compétent. Bah confrère Peter Kazat. Bah l'élégance, bah Tomalé, bah il est bazar, mais Kaboun c'est incompétent. Il ne maîtrise rien. Au moins Yoka. Au moins dans la pena. Au moins les lois, personne m'a envoyé comme il Kaboun est responsable. Kaboun a salarié sorti médiatique à l'objet le président nommé informateur. Oh, VK, ça a une capacité à repenser FCC. Tu as toujours à l'époque, toujours bâti, toujours bâti. VK, mais si le président nomme, c'est fini, il nomme l'informateur fait son travail. On a nommé VK. On a ça, on a nommé, il y a 4 personnes qui ont perdu l'opposition. Mais il y a ces précipitants. Tu évites ce qu'il y a un bon on a bango. Bah, il y a un bon
et puis à se précipiter quand le bio va nommer un informateur makambo ala la boyo elala les sabiso ala les sabiso lelo yo bakenda yo na ba négociation akeko matana mpunda bakoma bise voilà ce qui fait le pouvoir donc abasani que kuna il faut qu'on réfléchir il y a zo matampunda kuna va signer ba biloko ala li ba pesi vice président asala ali asa vice président assemblée asa signature asa kuna asa ko sala na pa akomi ko sala que non ba décision zo zama ezolekela ye ba décision zo zama na assemblée nationale ezolekela ye akoma boya komo lo ba okende soute mais démissionner mais vous tirez Kabundi a éduqué ba militaire yi de pes o baté na sa banzete to za pe na pouvoir le président fait lobby il faut adopter comportement bato na pouvoir na habité est-ce que pour passer la réunion il faut pas dans la hôtel ba militaire yi de pes o na baté mais bandi les l'autre mettre basi ba kasi bazaki une opposition yango to lobby il de pes depuis botama et ça la l'opposition batikala pe ko sala alliance té ba sali alliance na INC Vital, le faiseur du roi, les autres sont dans le pouvoir, na il pèse. Donc, pas bon sénateur que Bamonde Bayemba, caméra, coach, caméra. Nous sommes bima la base à yen, c'était bima la base à de pèse. Bisote, botou na caméra. Bisote, botou na caméra. Mais baza bengra, batou, bazo pèse bango $50. Bato batele makana basa banzete bato baza na ba nomination à parti politique. Si tu n'as pas été nommé par un président de parti, tu ne peux pas engager de parti, tu ne peux pas communiquer. Les désordres wana depuis Kabunda zawana na Kabuya. Et c'est pas qu'on structure biloko wana te batala banini bani. Tout le monde se réclame communicateur, tout le monde se réclame membre de l'île de presse même s'il n'a pas la carte. Mon amboka izaka bataille de personnes de bako viser mon amboka Vital Kamerhe était ils appellent même diaspora. Diaspora yo kana ebisa yo mais c'est pas diaspora ça nini. Le président Félix alobi et à sala batu batu mususu ba utaki na poto soit disant ba bataille de presse ba yé ba la présidence. La majorité sont des incompétents. Ba kuti biloko parce que mutu de pas botam matikala au travail té ayo travailler la présidence. Azomona makambo minda na minda tango ba yebisa basala bo oh Vital alingi biso te non ça c'est l'administration vous devez apprendre il faut pas miki ça soit ko yebisa yo sala boyo au moins lokola bazo humilier non il faut apprendre le premier de la classe zalaka mulakisipa zalaka mulakisipa bona Vital Kamerhe yenda zo gérer cabinet wana awala kisaba onzela tango azomona ke mutaza ko se obere akongo benga master ngai depuis na ya naza ko se retrouver ta mais viens on a mutema mabe a bloquer biso a bloquer quoi tu es compétent fais le travail ozoko ko sa te yango il faut cabinet wana ba nettoyer yango ba longola bato bazawana te bato maile baze belé na IDPS baswa bango bapesa bango ba responsabilité na musali osala mabe bozala ba comité balobi fi azofina bango mais baza ko accuser pe na ngambo ya UNC que bozali beaucoup ba brigand surtout dans bien parlementaire de mouvement Kochole totaliste rival la journaliste moko balobi menace au bazui ils ont été na ngambo ya le problème c'est quoi vous voyez bato bazo ba osala montage te oyebi ke na mboka na biso yo bapesa ka président kombo VK après ça combo bazo poser journaliste question à se répondre que non Kamerhe caméléon va poser la question mususu plan de jeux là qui déjà préparé mais tant que Félix atikala yemoko na Genève azala mutasona qui ezali VK bazo reprocher ba bilo rebelle ezali ba faux fuyant INC tozali parti moko organisé structuré tolandaka bya biloko wana te soki mutu ayaki kobeta yo soki nga na yo beta yo okanga biso nanga na okanga longi nanga ndenge na sabo na samu tayen setelini na yo kobeta mbala moko lobi ke kamera tindi ba bakoseli bazo kosela soki bazana ba preuve mutu ayaki kobeta yo luko zwa téléphone luko kanga telamba ou bien nini o même la justice tango zala ba preuve na yo ye na justice ako lukasali ba enquête na ye akangi mutu abetaki yo eza ba montage to na lobaka yango na continuer koloba liboso tozokende awa bato bazala matière te bakolimwa bango moko ndenge lamour azolimwa baye na détruire ya balkanisation mais bamoni ke esimbi te balimwe oyo tosala marche mpe bato bakufa na beni bato bakufa susu na beni matière ekosila bango bakola bayeba keno partout le premier de la classe azalaka le deuxième pas azalaka et puis soko oyebi ke motu aleki nga mayele kangama na ye
pour y va moi maël na on m'a dit biso de fana na yen ça to landa ka venga on m'a dit biso pe to za moi maël ah nan to comité mais to zo ya mais to zo y va moi maël batika ba buso ba montage ba nini ba luka pe ba structurer donc c'est de la bite de l'ambi bien on est les qui cholet sans rival ça beta qui ba image ça beta qui tout ça et tout et ba te ba ba lobi que eza ba UNC sans rival ba lobi ba UNC ça structuré ce qui va bêter par exemple Nangirengi tu es que fédéral à Sawana président va jeune Azali président de maman Azali total sectionnaire to koya ba place ba nini ba betela ki yo mais moi porte parole la jeunesse de UNC okoki ko ba nini na makamba na yebi yango te parce que UNC ça dans la comportement ya ko beta ba te biso to beta ka ba na maloba so ko na posa na beta yo yaka to sala débat na ko beta on a débat merci beaucoup merci beaucoup mon amboka Basile Poyo à to ki na suka alors sujet na biso en tout cas ezaki sur l'actualité pour na ko koyeba dissolution ya Assemblée nationale mais maloba ya mon amboka président Félix Antoine Tshisekedi le mot devant ba diaspora kuna na Londres aloba ki lisusu que ba dia mulenge bazali ba congolais mais olingi na sala ni na loba susu président sala loba yango le président a dit il n'y a pas de débat to comme na suka ba imboka merci na ba message botindaki to sololi makasi masoleta liboko mboka en tout cas si na Dieu donné ma weja na sima caméra. Merci na made merci na bande konanga bazali tout autour na biso merci na ba union surtout bazui vraiment libaku ya kolanda en tout cas vous apéter vous allez toujours connecté branché na rubrique na bino il y a actualité maître Basile Poyo un mot de la fin moi na biso ya suka za keno INC za ozage tu dois soutenir président de la République Tina Suka vous allez déjà alerter Basile vous allez alerter tous la action que to que nous va dans la palais du peuple to bengana batu nyonso bazokanisa ke bana pouvoir président za na camarade et puis Janine Mabund se prépare déjà pour ce que balobi ka to bimisa manduku to bimisa wo ce que to kufa pour que bato ba na sima ba za la bien to kufa to za prêt pour la osalango président de la République soko simbié nse mobimba to ko sala ndenge ba égyptien ba sala na Égypte biso to ko ndofana na ndaka na moni ba clôturer yango ami wale za mukuse to sauter to fanda wana yende ya okima donc toujours pas ça président na biso Vital Kamerhe merci longonya ndenge asepela osala union pour la nation congolaise parti ya malamu pe ya munene ko ezali ko tinda biso to zala wana pour ko défendre mboka et puis ko défendre pe ba intérêt ya président de la République voilà to moni le docteur Sele yemba à tout moment to développer makambo politique et que makambo ke liboso tozawa na pora kolandela eloko moko na moko osimbi veka osimbi biso osimbi président de la République osimbi biso boza pona lande maloba kolandela makambo so melobi hinene na stade toki balobi baza kobengisa bayimboka inane nana azosala makambo stade toki mwana mboka nani Zakari Bababache mais Zakari Bababache n'est pas du cash soka sala makambo na c'est un Congolais INC vous donne la position du parti je suis communicateur makambo stade to yebi yango te et puis il n'y a aucun rond et puis mbongo tala président lobaki to méditer to sala journée wala la méditation ti lelo to bungisa cadre na biso mo la lemba babeta ye masasa omoni ndenga to zona Hussein Ngandu ba te bele ba kufa ba rosi ba kufa to méditer to tala ska to wudi do kende wa pinini to sali to ko sala to boy ba biloka ba dalelo Zakari n'a pas le poste il est partout donc journaliste musicien politicien on comprend pas ce que c'est et puis président lobby fait à lobby so la pour ça comme ministre ça non à l'aise so comme on s'agitait te kende bo non ma ambassade doit bien rentrer biso personnellement nous sommes pas saisis ce que va doit resala ngo basala to boy ba loba o to ke kuna poto misi mbongo to zala ngo to za processa misala mboko so bo misala mbongo na bino ko sama na bino mais biso to l'examen na méditation total to uti wapi to zo kende wapi nini to sali nini faut to sala poto ko en 2023 merci beaucoup en tout cas Tokomi Nasuka merci vraiment la bataille c'était beau qui va pas Hollande biso en tout cas tous les chapeaux à vous les appels par Rachula Caramel toujours là pour la rubrique il y a politique merci de donner ma weja merci à tout le monde Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.
s'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.